passer ba baby simboka te. Yo kanga très bien. Vas-y. Ezande ba tu bazo kutana ba oyo nzamba pona penza te. Très bien. Si on se comprend nda. Très bien. Oyo nzamba benga. Akana bererte so meko serem to kupinir nzamba. Amen. Ba o mingi bazawana ba cheba ngo kocha na ba passer a solo. Ba fese ko yatendenge ni. Makamto otaka na ba kefe kaninga ba progresser ka biso tola kanza. Pe ipesa moko ya ko bebisa ba jeune na makanisi na mutu. Oh. Dimanga. Mboka oyo ezaka na kimia kolia bato basaka mobulu na ndenge mabe te. Okay. Pays na biso kolia pambe komi pa grâce. Hôpital a leso ok. Ete me na docteur ka ko sandi ko beta ngatongo lokuta ko kosela nga maladi kwa benda mbongo. Mosala nzambe ya vrai. Azalaka na Bible azoka pe mosala nzambe mtuti ye moka chaka Gehazi. Oni Gehazi serviteur de OK. Elisa là serviteur de Dieu. Apona Gehazi. Gehazi ta bando ke le meeting de lycée pourtant que le serviteur de Dieu ye. Akoki pe côté na place au frère mosala yaki ye. Mais là la kosenga mbongo kiloko so na bimaki. OK. Akende ko so mbongo leti yango bimale lepre. Papa sango batoni na kisasa ebele tina Congo. Pays oyo so otali RDC. Place ba kiuso ba tcheki motema ka politique. OK. Okuna ndo zo futa. Oui. Tant to lobi ki Elisa zalaka seka pona maki na nzambe. Elisa va ça likama zako ka ainsi dit l'Éternel. Très bien. Un vrai mosala nzambe yo ka o passer nzamba tindi. O atindi eta sala ka te. Ministre makabetali bilanga soko tuni ata ka misi na politique. Kote ba mengo zo bimina diama. Nazo fungola yo. Église beleza na kisasa na Congo bimale lepre. Oh. Nana ko yokanga. Na zo polele. OK. Tala kitidi na bango kobunga te. Nzamba tela nzoto défense. Avant l'olemu tout a détecté tous les soleils là et bela ya lobi na ya lelo. Nyonso na solo. Ngana tambola. Baba na ebité. Na ole ka biloko mo ba o chauffer. Na moni biloko te, na moni place bimite solo te na bika biloko ya lobi. Ko se plana na passe baninga te bakemba ko posia wana. Ko lingara te ke place batu bazali mo ko so baninga bazanga. Non. Si tout l'état. L'état ndo sa batu balai na tongo. L'état za lokola mama na papa. Abongela kabana la basana pongi na tongo bakuti mbama ba repasser bango bilamba basali boy. Ko bongsa nzele za population te l'état. Ba faux serviteur ba ke la bandimi mawate. Vrai serviteur ke la bandimi mawa. Ate aka bango nzambe patinda bango na courage. Asaka to ta bandimi bake ya pia ka nzambe ka koti jeune ye moko. Po fungola nga bato bazwa. Ti ba epa na nga seke balandinga na bengami ya solo. Asenga bango frami sala kakate. Asenga bango serande ba yaki boko ko pesa. Lelo soki na l'église papa ozo ba mana loba. Combien de mabale kufi? Combien de mabale? Kosenga oya kosenga. Ya konziba yo karate, notre moment. Ayo kaka me ba mitema mabe. Moni ba église lelo et quand tu confies na famille comment kanga batu catch. Et kolonga ko pesa dime comme yo ba kiti tout comment ça charge église mobima tango koya papa mbele misa molili. Maloba mokonzi ba yo kaka te. Or maloba mokonzi pesa la kilo ko le kanyos. Mokonzi nyoso pesa na cri de lion. Lion ata gangi faut même ndeke kitana seta lenga. Comment to sana mokonzi maloba na ba tuso basa pembe ne ba yo kakate. On a kuta na mokonzi to sola on sa alingi mboka na ye. Mais ba to atiaka soka yida atinde su aw. Donc on a ba no polele. Et c'est que kira ba tumukena nde ba sisa université. On nyoso basa na campus ba ko sala te. O ba bandaka ko sala sera ba pêche ba papa Tshisekedi na ba Mobutu non ba saka bango. Basaka ba congolais. Comment bango ba kangama kale gouvernement elongwe bango. O elongwe bango. Président Kabila yaki bango. Alongwe président Facha kaka bango. Yali balingomba. Na église commune makamilo kwa l'hôpital. Fiche ya kobandana ngo problème. Fiche d'enregistrement. Fiche d'enregistrement. Pesa $10. Mbongo ya état d'âme. Oye na kali ka moko boyo. Ava pa na yo pesa mbongo ya onction. Ya nazo bano ko soki uili soki nini. Je te dis bandimi bamona mingai. Et puis na bandimi ngo bazoba. Dikambetali ko bonga bakenda ko senga ngona prière te. Bakenda na prière na likama maladi nawe tungisi nzoto kokite molimo esala nzambe so. Dikambetali ko bima yene bimisena ngina moi. Kende ko teka kende ko pani prophète ko kima. Très bien dit. Tout ça prière ko be chasser prophète na mama. Ko batu ba mema kabina makambo yo mwana nzamba nyoka makate keba na moto yiwana. Mwana nzamba nyoka makate Jésus mukina bango yaki na ntelani. Parce que Jésus sera bota mananda ko batu nenge sa danger. Naka Jésus Maria qui peut se rebota qui monte nanda ko ba. Ne famille ta ba sambete banga ba kota alors la poche Jésus bota ma chebiso. Imagine. Parce que ça ta balango mi fille ko banga te ko kota lola ya bota ma awa. Ngeza ka to kiei.
C'est qui? Waouh, Barema. Ah, na biso de polé. Yamba boya ka poli banyama. Esuka wana. Esuka liwana. Esuka pe wana. Merci bien, bonjour chez vous, bonjour chers téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ et les amoureux de la grande chaîne Nimi Richard Télévision, ainsi que les amoureux de toutes les chaînes voisines ou toutes les chaînes que nous avons toujours eu à émettre. En tout cas, que le bon Dieu de la Bible puisse vous bénir. Sur ce plateau, c'est le vôtre Nathan Mwamba, pour nous appeler la conscience de mieux faire pour les uns. Et le but de la presse congolaise pour les intimes. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec un homme trop recherché. Et enfin, Lelo Otozuye. Lui, on lui appelle comme ça, communément appelé Challenger. Et pourquoi on l'appelle Challenger? Aujourd'hui, nous allons découvrir tout ça. Nous allons un peu parler de lui et tout le Seigneur lui a pris. Et qui n'ont Lelo Oyo. Lelo Oyo, c'est là qui Lelo Oyo, comme on peut c'est notre conseil, il a pété. Loli a pété. Merci beaucoup. Déjà là sur ce plateau, merci beaucoup à toi. Tu peux déjà nous ouvrir, mon ami Maf, Pasteur John, comme il nous appelait, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère. Bon nuit au plaît. Très bien parlé. Enfin l'autre compagnie. Ouais, trop des appels. Bienvenue. Mboka. Ouais, merci beaucoup. C'est juste quand même ça va. Non, il est bien au Mboka. Mboka quand même. Vraiment, il y a un moment raison pour laquelle tu as eu le cas de me reçoit. La peine pour Mboka, on te va faire une ok non. Merci beaucoup, santé nayo. On a bien, on a été fait grâce. Ok. Merci beaucoup. Alors, première question pour ne pas monopoliser la parole, pour tourner à l'idée les abouillés. Les gens oyo ba jeune ba komi ko la maladie oyo l'autre faut mettre pas ba tombongo. Les gens oyo ba jeune ba komi ko la maladie oyo to mettre pas ba mikolo. Car les aïe pour que jeune a beli sucre, jeune a beli AVC, les acquis rares, mais les gens oyo est commis un peu partout. C'est dit à quoi dans notre pays? Bon, c'est dit à quoi c'est nango dengue évolution na temps. On a très bien. Très bien. Est-ce que biki mukili pe koli? Mukili koli. Ndenge to yebelaki mukili kalesa ndenge sele doté même si bamboka boti ba poti moko yebi perturbation comme belé bamfure comme ko beta na place mindele batonga kitoko meso di ezo dinda on comprend très bien parce que ba maladie ba jeune basi lelo esabu au moni période to komi na période oyo kala soko za mwana faut compter na ba parents. OK. Lelo to za mwana komi to mise en charge mes parents ça. Pour une incapacité à bomba bana comme ça autodéfense ya bamunga mibomba la charge de mission mingi to kuna makambe uti di banda ba réseaux sociaux ba TikTok ba Facebook et comme il faut faire comparer mission ba âge d'Afrique na poto or na poto place boza kuna 18 comme mutu awa na ba 24 25 bozana no mwana bazo pesa tina fufu loko bébé oui ya 8 ans so on parle très bien so on tali makambe di bana na awa so pesa souci mba lokanga très bien mabala kala toyebi ke mwana mwasi soko solinga mobali bakomema matingo mobali lero kobalete na komi na pesa kokoka to bala na babalani lelo ba fi ba komi soko qualité va mwende balinga baso bala na ba théâtre ba musique mobala kolinga na tongo tuni mpasa sala katemba moka ko na mwene ko bi honorenga ola alliance donc on a très bien ola alliance wana oui mais il faut tala ka vie za kana betape na ngwele kaka donc on a landa. Pourquoi na tango akala ba mama babala kama balata alliance iteme mabana bango za kiloko leka alliance mingi ya lelo comment ba jeune akala ba yaya akala ba 80 yo yebi bazaka na bomengo teme basi bazaka fidèle ko tela ki mobali ne pi akene même baleki bazo kamo comment c'est la criminel mobali oyo pesa ko ndo seka mobali ser asiliki bofandi kale mobali yango peti na suka pesa ser kilo mais lelo ba fi ata pesi mobali mbongo ti na suka kama mobali ngo pa changer moi sabala to camarade na ye makamna lobo yebi mobala ko sa mwasi alingani ti balaki alliance au moins na kati ya libala tant tu baleke ya mwasi ou bien na famille mwasi mobala dimisi na moko yo kama kapto kenda ba fese ko yatendenge ni makamto otaka na batefe baninga ba progressa kabisa to la kanta pays pesa moko ya ko bebisa ba jeune na makanisi na mutu ndimanga mboka oyo ezaka na kimia ko lia bato basaka mobulu na ndenga mabete pays na biso ko lia pambe ko mipa Grâce. Pour remarquer, nous avons 4-5 à ça, comme si on était dans le sabana. Bana bazo circuler papa comme ça lingi bangote. Tu m'as dit papa lingi bana mais bazo foutre mouké ko lena bino peut faire qui ekita.
bafeti mosusu ya bonne année mwana orata lipapa moi papa azotalaka budget na esololité balataka bilamba kala mwana azokotoka papa yini bango biloko wana te sokota ba AVC donc na bano polele hôpital le soko ke eteme na docteur ka ko sandi ko batanga tongolo kuta ko kosela nga maladi kwa benda mbongo o comprendre nga très bien azole bela yo ngana kenda ko pitem comme si na bela kan joto moto docteur tuninga bien jo wa pasung sanga mai nzoto zong sanga mai ngako na ngona bigesa ka bongo te asenga $20 quand on a dit que boto bakabela ngate me kwa maladi ba opesa $20 d'habiter bo pesa 20 no kita ko kimana mboko pia na simba ko na mbetu so ba traiter nga bonga zui na monika na simbi 20 mamoko meche yenga so ko changer nga za kwa na 56,000 francs otika na mbetu na maladi na mbongo nini na ko si docteur na suba tona kena na tonga ti lelo yesa so nga mai obika lo mabo ngayeyo docteur nga sera nga na kenda na bela polele tala makambo ebele sa confection équipe ezaka na ba footer so bapesi bango prime malonga bayaka na coupe très bien équipe oza na ba jogo so bazaka prime te bakopola eloko ezosala Congo boy prime eza te motivation na ba jeune eza te motivation ezaka bakatala na soto vérité mon frère pays oyo so otali RDC place bakiuso batieli motema ka politique okuna nde ezofuta car tu es pas capable de faire un bila et ça raté lelo bilanga na Congo balo na raté o mabela bela Congo so baka tangu ba fait bi et bima donc quoi to mana ke biamana politique ne so pesa mbongo métier nyoso ba wangana ministre makabetali bilanga so ko tuni ata ka misi na politique ko to mengo so bimina diamana na so fungola yo atala soupe yamade to sana bela ba Lyon to sana ba nyamaloka ba Kenya na ba Tanzanie. Est-ce que touristique n'y a essayé de Macao? Nga to kene makamba touristique to monika 2000 dollars touristique. Pe bazo sa bango so boke bokolia ma banyama Kongo baza kwa samba te banyama Kongo ba batu. Bako damena. Ala yo. Ngo ani ba bangi sa mindela ke no sa touristique. So ko meki bokolia ma. Et puis ba kata ba wallahi. En tout cas, non très bien. Vas-y. On a le bas, ma poche secret. Il y a ma capitale panti na biso. Tozo vivre na mécontentement ça to loba. Toza bato ba kufina makamuna munoko bazanyi mutoyoka ba bango. Tozo vivre na engagement o pesanga na linga koma na sana aja kopala. Comment jeune garçon lingi mo sa tena ndako pesa foti kwa boti mwana. On va payer musu so boti fo ba kumisege ya boti mwana. Mais na Congo so boti fo ba no sa renyo ya fili ba bakisi mwana. Ebi ke yondo boti message ko sa ku kuna osoma na kambezalia ebela bana mibali bana Kongo baso tembra baso lango mwana moka tese mibana ne basimbe na bayalo ko ba jeune bakena Milan Genga na Strasbourg na so ebela yo ngambo ko na saba ko simbe ngaba na 3 okoyeba te je te dis tine bangola tala fotité passe ya vie ezo boma Congo ba bongselo ko moko bambishi ezo utaka na ba pays étranger ko taka na DG na bateau mon frère même ma permis de coller le côté. Tous en a la roquette l'ambicité, mais tu l'as ambitieux à Irak. Ngamu kolan token c'est token sunya kota mayawa. Mon frère, ambitieux va bomber à Congo ba teka ngo 20,000 francs. Presque ambitieux $10. Eh ba bomber on a pas na biso. Oh. Na lobi Ozomo na ndeba ke ba bomber. Na lobi na yo. Maboke ya ngolo. Ya nzongo. O teka ngo 20,000 francs. Presque $8. Ça ne te fait jamais. T'as pas simple que tu as un ngolo kumu na paye à passion. Ba yango bio. Ba yango bio. Et c'est mi ndeko na ba no makambo yo. Mais pas ça uta ba étranger. Ya bi ke ba ziongo na mabe ba kufa, o tsoma na mo cher. Kendo tala ba Thompson ba teka na ba wenze na biso ba luza ba wa. Ndeko na ba na yo. O mona ba 4 Thompson ya bana. O moni Thompson na o sentir que o se bilo ko liati. Nani a permettre que kota to éviter. Misalo bana mboka bakosala bapekisa o mupa we kosala bapese privilège misani babenga ki bakongolais basala baboy pour bapekisa bango petite entreprise na bango po ade ko bima bapekisi basala lavage bapekisi or Congo population so mata misala ezate mindele moko peti avant normal baka na Congo nyoso baka ka miyibi ba indien ba chinois nazo bana yo tala kisasa tambolo komena ke kisasa yango moko elingami te oh ya tolo bako vas-y
longwa po mateteti gare otali banzela même guerre ya Ukraine eza na banzela propre mpe bombe ekoya kuna naloba na bosembo yaya vas-y mpo naloba lamuka na tongo otali nde totambolaka makolo ti tozongaka poko makolo te nzambe alingi RDC nzambe alingi RDC tobimaka tozokende otali na bamama mpona koteka mon frère embouteillage oyo eleki engala famete angola otali bambouteillage omituna oyo nini tokomaka na poka ba 16h à 17h ta nde bato balekaka na makolo omiyokili mawo pourkoi biloko abena kosepela nango nga ata naza mokonzi te namonaki oza baninga na nga mon frère kosepelaka na pasi ya baninga te bakembaka eposa wana kolingaka teke place bato baza yo moko oza baninga bazanga non surtout l'état l'état nde oza bato balai na ntongo l'état aza lokola mama na papa abongiselaka bana lelo basali na pongi na ntongo bakuti mbama barepasele bango bilamba basali boye kobongisa nzela eza population te l'état parce que makambo bandi koloba mpe depuis kala bando bandi kopesa batolia pete bakonzi bayokaka te notre moment bayokaka me bamitema mabe. Je viens de voir l'autre fois ici photo nga pena ozo prendre nga pona mona ki nga président de la République wato solango wana kangiango to solango ya mongo. Alors dis-moi un peu au lobby peut continuer koloba alors nini o l'état ici à sala juste pour na ko longola la jeunesse congolaise na kati ya souffrance oyo ndeko na ngai moni Congo sata te mutakanga ngo yokanga très bien sai ba kota sata na makamete ko kanga Congo samba limisanga bana ere sata kanga Congo te problème à Congo est esprit humain est différent na esprit oyo ekotelaka mutu envoûtement ça ekotelinga na osa makambo na ebite sai ba chasser ngo ke notre la libre makambo ezongi envoûtement ça kwa mutu abeli liboma dama kenda ka fulu biso te ba ka ke fulu ya ba raté soka biki akamaka na sawa wapi c'est que ça envoûtement qui est comme normal mais esprit humain c'est ko na osalo kana inanko maloba mokonzi bayokaka te or maloba mokonzi pesa la kilo ko le kanyos mokonzi nyos pesa na cri de lion ata gangi faut même ndeke kitana seta lenga comment to sana mokonzi maloba na ba tuso basa pembe ne ba yokaka te on a kuta na mokonzi to sola on sa alingi mboka na ye mais bato atiaka soka yida atinde su awo ndoko na ba no poleli est-ce que kira ba tumukena nde ba sisa université on nyos basa na campus ba ko sala te o ba bandaka ko sala sera ba pêche ba papa Tshisekedi na ba Mobutu non basaka bango basaka ba congolais comment bango bakanga makale gouvernement elongwe bango o elongwe bango président Kabila yaki bango alongwe président Facha kaka bango erreur eza na bakondition bazozalaka wana bazotiaka bango to erreur eza na bato bango kasi tende bokoma te avosala foza na CV au travail combien de fois na mutu abebisa bozotuni na travail combien de fois yango bozobebisa kaka nazobelo polele ndeko yokanga hôpital ekufa na Congo soko obeli limo bafinoma ya moto na ndako soko okende hôpital oketika nzoto kokufa bato bazokufa likolo ya $40 l'hôpital ba maladi bakumoli biloko kosangisa kwa maladi moko o maladi ezaka mutu na kuna ye o ya bela esengi bela ye bisa kokauka o mutu sabi o ni bana ni dikayabo mutu suni ngai moko mona maladi ya lokolo ne mutu pasi basangani beli moko biloko bango so bazobenga ngaka ndolia kolie komi ya tichani ko kosangisa ndeli wa. Pasteur John, en tout cas, merci beaucoup pour l'atelier. Peut-être aux poussés. Alors, maman m'a dit le roman. Alors, il y a ensemble la liste. Il y a problème, les amis. Alors, ma pasteur n'est pas baby simboka. Ming, ma prophète. Ma pasteur, ma baby simboka. Yokanga très bien. Vas-y. Et Zande, tu vas au coup, tu as oh, nzamba pona penza te. Très bien. Si on se comprend. Très bien. Oh, nzamba benga. Akana bererte so me go serem to kopinir nzambe amen ba o mingi bazawana ba cheba ngo kocha na ba passer à solo donc oui parce moni exemple ça na bible vas-y mosala nzambe ya vrai azalaka na bible azoka pe mosala nzambe mtuti ye moka chaka Gehazi moni Gehazi serviteur de OK il est là serviteur de Dieu apona Gehazi ta bando ke le mitinde lycée pourtant que le serviteur de Dieu akoki pe koteya na place au frère mosala yaki te mais là ko senga mbongo kiloko so na bimaki OK akende ko so mbongo leti yango bimale lepre papa sango batoni na kisasa ebele ti na Congo oh je te mame race de Gehazi na ko yokanga race de Gehazi na ko yokanga yi donc on va que eloko bomi mboka ça va passer olele nzamba benga te olobi très bien tant olobi que Elisa zalaka seka pona maki na nzambe
Elisa va ça likama ainsi dit l'Éternel. Très bien. Un vrai mosala nzamba yo passer on nzamba tindi. O atindi eta sala kate. Mais ba Géasi. Pourquoi kende ko senga mbongo kosela ki mosala nzamba solo ke batindi ngana na zwa. Landa bien. C'est pas général Naman. Ah. Baela ki ye oya so ba ni zonga na mbongo na yo. Et ate ka sanga ki charge. Très bien. Azaki na ba passe. Ate bango avant. Amona changement te. Ayambaka bandimi na ba plainte. Amwende bazokemba basaka na leta bafuta maka te. Tango limba pesa albité ngana tia kabino nyos. Tango bandimi bamona ngana bilamba sika na mutu ka bakotuna na zweliwa wapi. Or mosala nzamba bazo fo bandimi bapambo na mabonga pesa dimi yama amata. Yama bakizonga na nango. So oya lokozo tanga tali mbongo alete zonga ka ke. Akena ko bata masenga bi batindinga na zwa. Tango asoki aye oya nzamba yeba bi lokoko salibo bimala pa libe libela. Église belle na kisasa na Congo bimala lepre. Oh. Nana koyokanga nazo polele OK tala kitidi na bango kobunga te nzamba tela nzoto défense avant lolemu etuta et détectera tous les soleils lala ebela ya lobi na ya lelo nyonso na solo ngana tambola baba na ebite na oleka be biloko mo ba chauffer na moni biloko te na moni place bimite solo tinga bika biloko ya lobi on comprend très bien sur le fou le fundi. Non, non, mais tout est. Oh, il peut balambi les choses. Oh, il peut ici. Sikoyo. Oh, il peut s'en mauvais cité. Bilo que s'en mauvais. Mauvais. Sinon, son asso. Na solo. Ce qui a. Dans ma tête, ma garde de fleur, oui, ma femme monoké tout là. Bon, ma faux serviteur, oui, ma bangote ne va signe. Oui, le lobby. Mala mouna ma be koko. Et koko là. Oui, bah, on a bilembo. Et ma commission monana. Ma faux serviteur, bah, qui a bandini mawate. Vrai serviteur, qui a bandini mawa. A terre, bah, on ne pas tenir, on a courage. À ça, quand on a bandini baké, il y a plus à quand on a côté jeune yemoko. Pour fungela nga bato bazwa. Ti ba epa nanga seke balandinga na benga ya solo. Asenga bango frami sera kakate. Asenga bango serande ba yaki boko ko pesa. Lelo soki na beglise papa ozo ba mana lo ba. Combien de mabale kufi. Combien de mabale. Ko senga oya ko senga. Papa ndimi bakoti ba nyongo. On comprend nga. Na vide ba compte. Comment muta koli na famille na yebo pekisa mama bota epo ngindi. Classe oya tangela ka muta ko seke mama. A une église après si la offrande pour manique à dola haute là sinon ya ngoyo on m'a dit ko kabola une famille o tala ngoma na botolo takyo banga salo mabe tanga ko yaka be ko makambeta dam bana batata mwasi mana bande ko mapia bango esate or batata mwasi na babomba ke na bobe ba changer couche mayeba esate nyonso lo sambo moni be église lelo et quand tu confies na famille comment kanga batu catch et ko longa ko pesa dit mais comme yo ba kiti tout comment ça charge église mobima tango ko ya babambelo misa molili. Mais autour de l'eau, est très important au lobby, parce que l'ensemble est solo, on va appelé par Dieu, ça m'aide même par Bango. Donc on va appeler par les hommes, c'est-à-dire que serviteur d'Élysée. Nana frappe par Bango. Vous avez frappé Bango, ça t'es pas bien infiltré. Yo kanga très bien. Bango va vous aller juger dans la souka. Parce que bino moko ba tu ne faut pas ba que mon salaire est solo qui a lokuta. On a souvent comme moi Jésus dans monoko. Et ça la kaka. Fouté na mais bataka braver c'est très bon baté go simbi ba les meilleurs au fouté. On comprend nga téléphone. Bien dit. On comprend nga. Très bien. Et banaka kaka. Yango na jebi yo. Toza na lero yo kanga très bien. OK. Mon frère, kali ba lingomba. Na église commune makamilo ko à l'hôpital. Fiche ya ko bandana ngo problème. Fiche d'enregistrement. Fiche d'enregistrement. Pesa $10. Mbongo ya état d'âme. Oye na kali ka moko boyo. Avant pas na yo pesa mbongo ya onction. Ya na so bano ko soki uili soki nini. Je te dis bandimi ba mona mingai. Et puis na bandimi ngo bazoba. Dikambetali ko bonga bakenda ko senga mona priorité. Bakenda na prière na likama maladi na we tungiso nzoto ko kite molimo esala nzambe so bana. Dikambetali ko bima yene bimisela ngina moi. Kende ko teka kende ko pani prophète ko kima. Très bien dit. Tout ça prière ko be chasser prophète na mama. Akende wapi akende aza na problème na yo te e prière ya pauvreté wana obera piaka na obera yo kasi kone baprofitaka oya kosimbisa nge eloko likambo ne kochange nzambe akosala koza mosala tu oyo awa koyoka be mbongo na yo ya pasi otambolaki so mpa ya jaki ya pa maadudu okosaki nzoto maladi kosobelaka na yo $30 banata mbongo ya boutique okasimbisa ye wo awa kosimbisa bokosonga fwefana fwefo. Comment va s'embellir si la cantote va piler si mi plepe ma paka va matar va que quoi va pomper va. C'est ça différent. Nazo bela yo.
lelo chrétien ni robeta tolo ba kena sambela tala prière ko yemba mingongo ekei ko mokati na la monopole vas-y kana ba tei biso ko tosa mitumi kila te to mi kangeli biso moko na yo kanga vas-y comment ko kanga ba tu lendi na losango or bible tozo memangano na kati le biki oya sali ke akoli ate mais yo ke prière lendi mardi mercredi si ko ke ka te frère na ngase ko rataki au ratebe tali yo bebisi makam o to komaki dana suki fa aussi ça ka séminaire au complet azana bana ko liesa wa biso ka bimité yango ko sambela comme le roi tonga tiber so raté moko esongi à zéro ta tonga tibera kazala bela yo et ça au samedi dimanche il est né au club demi on va faire le dimanche prochain alors et puis bon ba saka ba bola ba saka na suivi te ça va passer dans le fou le roi to kumisi bango mingi ba botoli nzambe lo kum ba botoli ke yem tatindi bango très bien akosa la campagne bo tala photo na munene na kombo kombo jeja komi muke ko tala ngombe ko kusana yo ndiko tinda yeye atindi yo nalo bera yo vas-y okopana nga makambo na monaka akomi na se viens et voir tala komo na munene komi na plano na ekrekerekingi na kombo osasa kana ngwa komi wana c'est moi qui fais la série ni wana surtout mamo ba kombo telango mais azui kombo jeja temu ye yemuka mimami ki na photo to mona makutu ba député postuler pancarte na ye mazui kombo président temu azui photo président chango munene oui ouais pas temu munene mais président munene sake c'est une ko swapona na ye waouh mais négligité donc ba kumisinga na batu yokolo mukisonga sima le pasteur ont pris la place de Dieu lobela yo bandimi basobanga batei basobanga nzambe te makamisa kongo so yo kinga. Merci beaucoup bandimi basobanga batei mais batei basobanga nzambe te. Alors pasteur John rapidement conseil direct à batei nyoso bazotama na kobanga nzambe te etali bango ngata mna kojeje d'abord bayinanga kutukala nalo bana nga polele moni nga sa na linga batei nyoso batiaka na komba kolo muki OK na linga kokuta na bango te OK fami na kuta na ba pagano pour nani po ba pagano basaka transparent mo pagano langwa kana saka kindumbi yango kolo mukila ngira bango koleka ba Kristo tala Jésus tamba yaka asaka na ba pagano pingi koleka ba chrétien très bien nga batu bomisa yesu bafali batu bazaka to oteya oyebi bateya kande baboma Jésus longa na benga baka ba chrétien te basa lo to banga ba chrétien na terme moko normal OK ko banga basa ko tia basandu ko mibeko baso la loi basa so ba yoki ba ote mutazo bebse la biso ba c'est que bagi na loi moko ça ko contenir à Jésus ko banga banga ki so ba moni masuku ba mbeli banga ko basa ko sele ko na ko bata masaba yeba ça ça comprendre so que l'église combien de sœurs ba baby ko ba frère l'église combien de batailles baso bimana basa baninga na l'église na so ba no polele so yo kinga biro no so mona na l'église ça na makambo ebele salema to so banga nzambe te na so ba no polele ma wanzambe kande zo sala oyi bataille ebele ba ko sala juger makasi ko lekabandi ça bongo comment déjà bongo lelo na Congo komika so monika moté aza na mbongo seke nzamba yebiye to kabeli on tshako bonga de lokumo nzamba wow so ça passer osanga mbongo seke nzamba yebiyo te or ba passer malongani batkane bekisa bi bango ya bambunda ba faux passer ba comme na bekisa minene ba musique tout obunga ba faux passer tena batuna bango tala ba musicien chrétien na l'église ba yoka maté ya te so ba ko yemba ba kutaka libanda so ba yembi ba tisi ko ba ela ko tiele ba bimi nana tolisa passer église ba yembi bazo banga moteyi te c'est que pese mon privilège ba mona buso ba miso kuna normal ndaku nyo se sakana loi école to bima de chèque to se ko ndenge lobi filer kanga buto tu le sa cravate na mona jamais pas na mele ndela to se école ba de chèque ba ki pété makamesa en église. Merci beaucoup to repousse na pena to repousse na kanga ndo bananga to ke baba 5 église na baba ya moko ona ba yoka na nyo se ya nzambe bino ko bandana 11h biso na après-midi bango soir te aba bandiko yemba kuna baso te awa boy même église baso welela soko le bipo anini bo église na bisele ke bango na onction tala ba pagano déjà ba comprendre que finalement frère église ça wapi Yesu azali awa azali koya soki bino bandimi bango luka ko bonga o bolela te tout est vanité caractère le fait du monde ezokoma mais penser pas na ko sanga ba bola mbongo pia bango nyoso na munoko ka je suis millionnaire pas ba penser nyoso dit ça pas ka na mbongo
nini obotonga bozo babola bopesa misala basala rien mais bapagano tozofinga batabasunga tosinga kisi nde bafungisa misala babenga te batu basala tofinga bapagano par rapport à quoi bapagano nde bazotonga o mutana za simba kisi oui asimba kisi afungisa kopanya bengi batu basala yo za chrétien bo mambo na ndako potinda bana poto na mukia babola opiyaka bo baza millionnaire asa makamesa maka na bible o prophète anakendaki pa David ebisaka ye ozana mili ngombe même ko la fête ke boma taba moko ya mobola pola mbasu batona yo Triste. ça on comprendre makamesa de Triste. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que tous les gens qui ont aussi cette émission, tous Awana Challenger, le pasteur John. Est-ce que vous êtes aussi pasteur? Oui. Vous êtes aussi pasteur? Oui, comment on a pas bien ngangoti. Faut pas comment pas rendre titre. Comment qui là qui boyo ko nazoloba. C'est les frères trop faut pour comprendre. Bon dans ta œuvre. Qui êtes-vous en réalité? Naza frère John. Wa ko ndimandima boya fa afandi. Na boya titre pour ba congolais ba ko titre pour les gagnos. Bigamba tali titre ndo bomisi l'église. Passer wala mkana tongo passer le bina tongo bishop le kuna kingangani le kuna kingani ba kuna kwa ba musicien de misala mkana komi oyo kuna de niance oyo de ba passer ba kuma o passer jamais na de kombo OK comme ya ko changer je te dis ba wela ka ba lokumu etali bango te o ma passer na place ba ninga ba frère ba sala na ba garde ko ba kenga ko ba panza ba timisus na lolo rotindi ba ange de bo bika lo ngabino ba rotindika oyo leka on a banga ba passer à Congo ba kokangela ba Abraham na suka ba kokangela Abraham oui ba ça to saki musika beloko le kabino tema na kicho imagine toi olo mokina tango akala yende mokina ye azoke ndo bikisa batu maponi bilo oya 36 oya 38 asima njela zo asamaliki njela ki akei atiki misusu pani oya benga mapasa isabino ange ona bosela ye so na sali musala nyonso tokozamala muti ange ona kofuta mamuke na biti c'est volontaire na ngai akena cimetière amoni la sali bima asolo misusu ba we nyose bazalaki lero ekoki mdala seki bino papa donc ça na ndenge na ye na bona la musa yo songo ke no plengo ça ke sur gifele comme problème ko fa no côté déjà lola so so comprendre réclamation ko ça la ça to albo famille na ye donc on a posé na ala muka na intimité za entre yene na la musaki mais ba santu bazalaki bela boko la musa ba ko lere ekoki okufa na nzamba to za jeune ezaka lokumu ato bato baseki yo okoti lo la presse ki okoma mukolo ke na lifele po masumo mona ki epele bolole yo makambo na loba vas-y nazote makambo sérieux kolo mokila wopi melo mbongo anyokolo bato baseki makoti olola kiaka belo bomengo za lokumu bongo wanga na po moni mingi na mokilo komi fier ebele ba comprendre kate richesse eza kitoko mais nzela libaku poko talola yango baki chama ko tona liswa tonga tu vas comprendre comme nous ba na bomba ba oye na difficulté ya omoni nzela nzamba pona ka ba ndaka ba dela passe atanga te ndumba kwa yupo na toka kamu sababu ne somo apekisi yo classe abimisi yo soba na soka comme so patron ba batanga ba bangi yo nzela nzamba yaka nango pako kama teyo siko patu ba mema kabino makambo yo mwana nzamba nyoka makate keba na motoi wana mwana nzamba nyoka makate Jésus mukina bango yaki na nzelani babi ke Jésus soko bota mananda kwa batunenga sa danger naka Jésus Maria qui pose robota ke moto nanda kwa ba ne famille ta ba sambete banga ba kota alors la poche Jésus bota ma chebiso imagine Because I thought balango mi fie ko banga je to ko ta lola ya bota ma awa because I got okay c'est qui wow bareba na biso de pole yamba boya ba poli banyama esuka wana esukeli wana esuka pe wana nana reklama e mutu te mais so bota mananda ka batunde ngambo libela même quand on commence à comment la Bible ba magdala kutalia ka bana bango ba satu ka nani lazara se quoi bon ya kobota na kibobe kutembe te banga ba mbele makambe bele na longolo kushi na longolo boye yenga ndi makaka ba boye aka tango be fite na lola ya mama be fite kuna bana na lola ba yanke boye ko ba kota ipo ba bokola ki en tout cas merci beaucoup je pense que le challenge est là la carte ça comédie mais bari remezo bima ngamoro na seki mais na moni musika je l'ai vu autrement en tout cas merci beaucoup que Dieu a son sous na souk wana ozo kisiwana ozo nga sous chebile alors votre monde de la fête par rapport à cette émission il faut que tu connaisses peu les chaînes biso Nimi Richard télévision bo s'abonner bo like parce que basala qui vraiment yo mo pende konanga utiki mboka papa na poto yawa c'est ma bon séjour no awa merci beaucoup ti ozo nga nzamba pamba ozo nga la tout ça dit que merci mon père c'est mon aki
ye mona sima mona ki azo rêver kutu maf Deo maf Deo umile ngandi passe to yo mopé ata challenger passe tous ensemble. Merci beaucoup. Oto ayoki en tout cas la CPI on peut vie pour tous télévision vie pour tous télévision après nzamba pambolango tokuta na sulobi tuzama te kitoko tokubete bandike eza ibele twana monde mo fo yeba OK donc vie ils appellent les gens la prise nango so ko kite ko poso afa très bien nzamba za biso nyonso apona mutu te ozoela mutu nyonso ko bonga ne pona bilo so luli ko bonga okotalo zoka muke ko ina ko bonga ko tika la yake lula nano yo salaka soko salé ko peso monta monta ko so sengwe ko ntuma ko bonga kumi pembe olula mbongo te soko luna mekete très bien kalkila nde batfo bayiba ebele basangi po baluli ya minene lula nano ozomona soko pesa ngo valeur omone ko bote komi ebele question mo kasuka o ezokabola biso na bino mapala lelo ekomi comme précoce en fait mapala comme kabola sande ezobalisa biso koleka bolingo tokomi kobala salo baposa efi oneti olingi wana baposa nde toya différent ngai bima na bandungu batia ndenge na ndenge me batika kofana mitema te me baprise na bango l'équipe esi nyonso ya ndako ndumba koza na 15 prise na match moko mais akotaka na motema te atika na baposa bolingo eza différent ozo comprendre omoni même bolingo okolo mokili aka na ngwalo bayike tozala na ba 5 baiser très bien biso nde topuse mo moleki ekoma caresse 5 baiser ezalaki nini oyo alobai 5 baiser ezalaki ya kopesi kote oyo okopesi kote oyo 5 baiser amour du prochain yokela moninga mawa yokela moninga souci kokota lolo ezalaka mawa masumu tosalaka talaka te soki atali ndenge anyokama na eglise mpona biso nzambe esunga bango babika mawa to eza amour parce que biso na mokili bakabi soki andambo amour apart 5 baiser bameki ofungola omoke na nzela ya dan toyende na bazemi kotika kokufela mpe okufela kwa mokili ezokufela mwasi mpo aboyi yo emoni ekomi caresse. Merci, c'est par là que nous bouclons cette émission. Je vous dis merci beaucoup. Merci à tous nos abonnés de la grande chaîne Nimi Richard Télévision ainsi que ceux qui nous suivent depuis Vie pour tous Télévision. Comme on a toujours dit, télévision et Zali Penza Radio T. Le pasteur John que vous avez toujours cherché, il est là parmi nous et il vient de nous parler de tant de choses. À Fongoli biso makambo ebele na kati ya makambo wana que le réfléchisse. À Fongoli ba makambo ebele nzamba lola pa mololo mbidi. En tout cas, moi je vous respecte beaucoup déjà. Merci beaucoup. Alors, merci Nabino Nyonso, Bozola Nabiso na Poto, Bozola Nabiso na Afrique et pourquoi pas Bozola Nabiso na Congo na Kasaï, na Pessini wa Mote Nabino. Il était là sur ce plateau, moi le vôtre le plus moindre de tous Nathan Mwamba comme il m'appelle la conscience de mes frères. Prochainement, ce qui est sous Azongité. Au revoir.